Congo na kati ya Congo Kinshasa na diaspora bomi tourisate na ko dévoiler ko kundola basigne ya ezotalisa fin ya régime nazi ya Kabila. Signe ya liboso ezali conclave. Conclave esalani wapi na bandeko pe boza na kati na combattre à travers le monde. Ceux qui boza uni combat na bino boza sous très fort ndenge ezalaki na 2011-2012. Pour ce que ezali affaibli. Faut le la vérité na mosala na nzambe politique yo ebi politique te okobunda malamu te. Ndeko sengolo ba politique ya Congo. Tozwa ke indépendance ndenge nzamba yo ki losamba basali na nzambe. Nzamba yo ki losambo ya mana na nzambe. Nzamba yo ki losambo ya bato akelane lilingi pe na ressemblance na ye bana Congo. Lelo ba opposant oyo parti politique moko na moko azobunda pour la conquête à pouvoir. Opposant na basali na bino to tikana ba divergence na biso. Fanda, quand est-ce que tu agiras? Quand est-ce que tu poseras les actes pour que les autres réagissent? Bonsoir, bonjour, Nabandeko Noso Bozolanda, Wabino Molobeli Amboka, le prophète Bishop Élysée, moïsologue et porte-parole na diaspora, il y a président Moïse Katumbi Chapwe, excellent, l'unique et excellent gestionnaire des affaires de l'État Namboka Nabiso. Depuis 60, dans ton monde gestionnaire, il y a affaire, il y a l'État local Ndeko Moïse Katumbi Chapwe, ambassadeur de valeurs positives, le père de la renaissance de notre nation. Na pesi mbote nangana bandeko nyonso ya les amis de Moïse Katumbi. La charité bien donnée commence par soi-même. Les amis de Moïse Katumbi à Mboka Oyo, Afrique du Sud, ba réunion na binezo ke de malamu Longonia, ba les amis à Moïse Katumbi na Bruxelles, na Paris, Canada, États-Unis, à travers le monde na pesibino Losako. Na pesimbo te nanga na ndeko nangai ya association Oyo à Congo d'abord. Plutôt Kassai d'abord, Otobengi Dieu donné, Dikita, Napesi Ombote, Shabana Wani, Masha Moumenu, Nzamba Kusamba, Nzamba Kuvudijla, Matukabuni, Dieu donné Dikita, Otobengi, mouvement Mounene, Oye Panzani Congo Mobimba, et Panzani à travers le monde, et Tambouissamina Dieu donné Dikita, Kuna Namiki Napoto, Mbote Nangana président. Moïse Katumbi Chapwe, naba collaborateur na Inyoso, na papa na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba, na opposant politique Inyoso, naba Inyoso bazo bundakati na solo. Lelo na iye kolaksa bana mboka ya Motuya. Na ekoloba makambo Motuya. Lutte na biso ezali ou combat na biso ezali politique. Tant combat za politique, yo ebi politique te okobunda malamu te. Ndeko sengolo ba politique ya Congo tozwa ke indépendance ndenge nini après indépendance qu'est-ce qui s'est passé pour Patrice Emery Lumumba, le père de l'indépendance, le père de la liberté ya Congo akufa Mobutu a pouvoir Mobutu Kende Afdela Kokota Laurent Désiré Kabila akufa régime ya nazi ya Kabila koma toko matila mokola lelo yango lelo na ekoloba ko lakisa batu ko dévoiler batu ba signe po batu basa ko mitungisa bo mitungisa te. Il y a des signes o ezola kisa fin ya régime nazi ya Kabila. Il y a des signes premièrement ça batu boye ba ke ba signe ezali pour nous indépendance. Il s'est passé quelque chose. Même la Bible, nous avons entendu son Ecclésiaste était, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. O ezalaki ezali pe ozala. Jusqu'à ce que lui-même revienne, le Seigneur de gloire. Na ekobete na bino likambo kitoko bana Congo na kati ya Congo Kinshasa na diaspora bomitungisa te. Na eko dévoiler ko kundola basigne ya ezotalisa fin ya régime nazi ya Kabila.
signe ya liboso ezali conclave. Conclave esalami wapi? Na Bruxelles. Bobo kanisa malamu ke Congo Kinshasa ezali colonie ni Belge. Soki ba Belge bandima te conclave kwa kosala na Bruxelles te. Signe ya liboso ezali conclave. Muto mema bino na makambo lokuta te. Au jeu des révélations, réaction de tel, à propos de la conclave, toi tu ne fais que réagir. Quand est-ce que tu agiras? Quand est-ce que tu poseras des actes pour que les autres réagissent? Conclave et salami et la kisi unité, il y a opposition. Bande kopé boza na kat na combattre à travers le monde. Ceux qui boza unis. Combat na bino boza sous très fort. Ndenge zalaki na 2011-2012. Pour ce que les alliés affaiblis. Faut le la vérité na Moussa Nanza mes prophètes. N'a ko bête la bino lisolo motuya ko dévoiler ba signe il y a régime. Il y a ba signe aujourd'hui que ça fin, il y a régime ya Kabila. Signe les bozo la conclave. N'a ko bête la bino makambo misato. Pour tous indépendance le 4 juillet 1959 émettent après match Salamani na Tata Raphaël Moboule Bimi Batuba Koufi et Sengela qui ba mindele au Bangala besoin indépendance dans le 30 juin de Basangana. Tant Basangana qui qu'est-ce qui s'est passé? Basala qui a bengi table ronde de Bruxelles. Le 20 janvier 1960 au 20 février 1960. Après la table ronde de Bruxelles, il y a des conclusions qui Pesi Congo indépendance. Pour Congo, il y a appartenir au roi belge, Léopold. Mais après, il mettre Salama en janvier. Et là, comme il y a mon aîné était gouvernement belge, na parlement belge, Basangani, na Bruxelles, na table ronde de Bruxelles. Qu'est-ce qui s'est passé encore de notre côté? Parti politique et Sangami, pendant un mois, le 20 janvier 1960, au 20 février 1960. Conclusion dans nos élections, indépendance. S'il y a une bosso pour l'indépendance, et c'est là qui parlement belge, gouvernement belge, Nangambu Nabango, parti politique, chef coutumier, Nangambu Nabango, Bakuta na table ronde de Bruxelles en 1960. Wana na botamité pour na botamaki une année après. Papa Nangazaki politicien, monen Nathan Wakala. Abete la masolo na yebiango. Oncle Nanga Pazalaki membre IDPS abete la masolo. Signe munene yangoana. Et boyo komona makambo leki Mobutu akei, Mobule continue Afdel, signe mi balé et memaki mboka na biso na kao Mobutu atikaki na kao ezanini 1+4. O basangana ki na Sun City. Opposant bazate, chef de guerre MLC, RCD Goma, Afdel, PPRD Alelo, Basangani Bangoni Sokuna Bazaidi Ngoma, Basali 1+4. Il y a un moment où il y a une carte, il y a Mobudu. Mais Lelo Nzamba Yoki lo Samba Basali Nanzambe. Nzamba Yoki lo Sambo Yamana Nanzambe. Nzamba Yoki lo Sambo Yabato Akelane Lilingi pe la ressemblance na ye. Bana Congo. Lelo ba opposant. Au parti politique moko na moko azobunda pour la conquête à pouvoir. Opposant na basani na bino to tikana ba divergence na biso. To fanda to solola. Ba ko sangana tout autour ya patriarche Etienne Tshisekedi. Tout autour il y a patriarche, il y a Katanga, Baba Kyungu. Tout autour il y a homme de fer Mounene Nathan Wakala, Kate de Katoto, grand frère, propre. Il y a Moïse Katumbi Diapo, président de la République, la 4e République Yambo Kanabiso. Basangani, Bao Batikalaki INC, na MLC, Baeko comprendre Basangani. Moto Kosabinote. Je suis un moïsologue, analyste politique, serviteur de Dieu. Likambo et l'équipe conclave.
eloko wana epesi biso déjà signe ya fin ya régime nazi ya Kabila. Deuxième signe ezali embargo obomoni mondela zokene malembe apesi général Kanyama. Liste eza molai ekozwa entourage mobimba ya Kabila suka ye moko. Wana yali deuxième signe. Je viens dévoiler le signe de la fin du régime nazi de Kabila. Troisième signe ezali acharnement obomoni PPRD Telemi contre l'ambassadeur de valeurs positives, l'unique et l'excellent gestionnaire de des affaires de l'État congolais depuis 1960. Nous sommes tous boyété. On se poser la question, mais Bishop, trop c'est trop. Non. L'unique gouverneur élu na Katanga, pour moi, économique en Bokanabiso, c'est Moïse Katumbi Tchapou. Depuis 1912 jusqu'en 2007, avant qu'il soit élu, Katanga a connu 30 gouverneurs nommés, 12 expatriés de Belges. Mais en 2007, élection Salami, moi Namboka, Moïse Katumbi Tchapoué, a Zui, à Longi, à Koutaki, budget provincial ya Katanga na 21 millions de dollars. Sony, pour moi économique, il y a Mboka Lokola Congo, budget nango ezala 21 millions. Pour na nini Mobutu atika kama lobalobaki après moi c'est le délige, il est président. Après moi c'est le délige. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mobutu Alongwe, bon mon en 97, Afdel Akoti 4 ans après. Attends Afdel Akoti en 97, Mbalamongo embargo. Le président Laurent Désiré Kabila a sali 4 ans à 4 embargo. Assassiné par Joseph Kabila. Nabatunaye. Joseph Kabila a eu pouvoir sans que le Parlement vende, sans que le dialogue soit le ezala. Tu es bien dans le dialogue. Azoki plutôt pouvoir, Bamindele va soumis. Mais là, Bamindele va vomir Kabila. Qu'on ne vous trompe pas. Louis Michel a vomi Kabila. Ba Belge va vomir Kabila. Ceux qui va Belge va pour Kabila Lelo, mais les conclaves ça la mine à Bruxelles. Qu'on ne vous trompe pas. Je suis un moïsologue, analyste politique. Va vomir Kao Namboka, élection salami à gouverneur. Parmi les 11 gouverneurs, l'unique gouverneur Oyo, ba ministre ba Betela Maboko. Ba Mindele ba Betela Maboko. À l'époque, en 2017, président de l'Assemblée nationale, Oazali président INC, dans l'accepte de l'image Mbalebele, a Betela Maboko. Vital Kamere. Alors, c'est vraiment étonnant. Nazo senga na gouvernement central baya ko sala stage awa na gouvernement provincial. Pendant que le gouvernement central est incapable de offrir ba ministre ya gouvernement central ba véhicule, mais na moni ba anja o ezana Katanga pour na kobongisa province pour économique ya Congo ba anja elekelinga. Ba ancien gouverneur à Katanga, ba ministre à Katanga, ba ambassadeur à Mindele. Bata pepe de nyonso ba betela Moïse Katumbi Maboko lelo po alongwe poko ngo inaye zako lelo muntu mwasi bakaba ina mwasi abandolo mabe ya mwasi tanga zalaki na ndako bona olo mabola munete pona ni ezali pasipe mawa acharnement. Troisième signe ezali acharnement ya PPRD zalaki mutuka na ba pine ba moteur bloc ezotambola. Maintenant vous mettre à penser ya PPRD Kabila Bomiye, Boyebiye, Monto Adani, qui mettre à penser naïe, à Koufi, Katumba Mwake, Monter et Longwe. Tant que le long, Moïse Katumbi Tchapou a démissionné, Montou Ketikali est pas. Tant que Mondeko Francis Kalombo a Sosoli, courage Longo Nyanzamba Pambola, on rejoint l'opposition. Na lobaka na Francis Kalombo dans ligne de radio na kolobate pour na pesa Bolupemba na ba radio za na mikili na poto na lubi monsieur Francis Kalombo mon jeune frère lelo yo je koko a rejoindre l'opposition yo koyate ezalaki parole prophétique lelo yo Francis Kalombo a rejoindre biso Longonia PPRD bazana mbatu le sous-souté bato bana bongo bazali sous-souté lelo bato ajibande ko na biso G7 na bazali na kata majorité présidentielle balongwe ya bo moni lelo bato baza ko tomboka
Motako Sabinote. Kabila n'est pas égal à Moïse Katumbi Chapwe. Notre frère Moïse Katumbi Chapwe a démissionné. Alingi alternance et salama. Aboyi Moto Vanda et Bonga ça de l'autre côté. Yosu pouvoir. Na 2001. Ti 2006. Comment poumon économique ya Katanga PIB nango budget provincial nango na 21 millions. Et ndeko na biso mona mboka Moïse Katumbi sur pouvoir. Gouverneur, il a travaillé que 8 ans. 8 est le chiffre de la grandeur. David était le 8e fils de son père. Après 8 ans, Moïse Katumbi Chapwe a tiki poumon PIB Yakatanga na 1 milliard de dollars. Dans les salamate banda Congo, ils allaient Congo depuis 60. Voilà, tout na bateau. Luka, sans investigation, au côté de 2015, PIB à la République de Mobimba, ils ont 8 milliards. Mais 1 milliard, il y a Euti na Katanga. Pourtant, ville-province à Kinshasa, 440 millions de dollars. Province, mon côté, Tikala Kosala, 1 milliard de dollars. De 21 millions de dollars à 1 milliard de dollars. Moïse Katumbi Chapwe. Même il y a sur le bâtiment qui vont dire bon dimata na misala. Pour aller na Congo bon ndima batute. Pour aller na Congo bon kofinga oyebe le côté. Même Bible dit mon peuple périt par manque de connaissances. Oza musa na nzambe. So oza na connaissance te kosambe la mabe. Oza na mwana nzambe. So oza na connaissance biblique des paroles de Dieu, la révélation divine te okosambe la mabe. Yango na ekoloba na bande konyoso. Acharnement ils ont compris que Moïse va diriger le pays. Moïse va diriger le pays. États-Unis est la première puissance du monde. Comme la télé 50, que le président Moïse Katumbi le 13 janvier aux États-Unis pour ça la complot contre le Congo. On les alliés insultent contre les États-Unis d'Amérique. Bokangi Batubolobi, ba mercenaire ministre de justice lui, ba mercenaire baza 600 et le 600 215 mais moto Bokanga ki américain botiki ye mais bana mboka congolais basala na mindu ki te ba sali na prison. Quelle injustice. Na ina ba ndeko bososola na vie à mutu il y a 7 saisons. Na vie à mutu il y a 7 saisons. Première saison, c'est la saison de la sémence et de la récolte. Deuxième saison, Moutou, c'est la saison de l'affliction et des souffrances. Troisième saison, Moutou, c'est la saison de la déception. Quatrième saison, Moutou, c'est la saison sèche. Cinquième saison, Moutou, c'est la saison de haine et de rejet. Sixième saison, Moutou, c'est la saison de tentation et de faux témoignages. Le président Moïse Katumbi Chapwe a l'équipe déjà 6 saisons. C'est quoi ce qu'on a la 7e saison? Laquelle? C'est la saison d'intervention divine et d'élévation. Bon, mon idée, c'est la Imakambo. Tu as une tentation et font témoignage. Tes saisons de haine et de saison sèche à vivre en haut. Maintenant, ça fait 8 ans, il a sémé, a récolté Nini. Bon, mon idée, 3 fois apparaître le peuple, non. Dans tout le monde a sali le quoi musala le quoi l'ande quoi sali musalate. Natali Sibino basigne misato. Oezola kisa fin il y a régime nazi il y a Kabila. Il est déjà partant. Il y a un moment le président Moïse Katumbi a compris à le dire au revoir Joseph Kabila. Et Bana Kinshasa au revoir les ministres. Au revoir Joseph Kabila. Au revoir Kanyama. Le Bozolo Baké Kanyama ba saisir ba bien aillé. Non, ba américain. Ce qui monte au Kangali Bosso, chef à Kanyama Zali. C'est Bisengamani. Il y a Oyazali numéro 1 à police et à République. Après, l'Ikola Bisengamani monte au Kangazali, ministre intérieur. Mais Botiki, ministre intérieur, Botiki, Bisengamani, Poisa Rwandais, Bozo protéger Banilotique, Boyo Kanga. Bah bien aillé peut vous saluer mandat d'amener. Oui, c'est un criminel, c'est un sanguinaire, un grand criminel et sanguinaire. Azobo Mabutu Tongo me dit pourquoi Kanyama. Mais chaque chose a un début, chaque chose a une fin.
Hitler azali azawapi, Idi Amin Dada azali wapi, Bokassa azali wapi, bato wana Kabila kokaina bamote. Le maréchal Mobutu lelo azali wapi, ba pesa ki au pouvoir na âge ni 28 ans ou 29 ans. Âge ne va pas pesa mutu pouvoir te. Que ba ka perdre moi mon konza mona muke, boyebi mona muke, un enfant parle avant sans réfléchir. Mais un homme mature avant de parler, il réfléchit. Raison pour laquelle vous voyez Kabila azali incompétent. Kabila est incompétent. Banda kota na Congo, si bon asali meeting, discours, interview pendant 60 minutes comme président Moïse Katumbi asalaki asalate. Ayaki na mwasine na matanga awa. Le grand panafricain, panafricaniste Mandela Koufaki, Batouni une question. Je suis occupé, je vous répondrai après. Donc chaque fois c'est toujours comme ça. Azokima. Parce que dans 4 Moutou, ton nom est vide, la tête est vide, il n'a pas la connaissance. Depuis l'année prochaine, 20 ans, à l'Obaralinga la tête. La prochaine émission, je vais répondre à Mende. Mende aux alliés ministres depuis 2006. Tilelo 2016, 10 ans. T'as le village natal. Mais t'as le village natal, il y a Moïse Katumbi Tchapoué, 4e président de la République. La 4e République. À Tonga, on a 2005. C'est l'unique village natal ultra moderne na Congo. Kachobwe. Na la Kisabino. Prochaine émission na la Kisabino. Kachobwe. Village natal ultra moderne, unique. Mais encore, village natal à Laurent Désiré Kabila. Kabila Joseph Obongisa Yango. Zoé Obongisa Yango. Janet Obongisa Yango. Bobongisa Yango te po bozali bana ya nkorote. Nzamba limbisa yo grand chef coutumier Balubakate Kasongo Niembo ndengo ondimaki bana misato yo banyoka bazala bakatange. Pourtant ils sont pas des Katangais. Gloire à Dieu parce qu'ils sont maintenant rejetés. Les Katangais ont compris. Salutations à tous les Katangaises et Katangais. Père l'ingénieur Sabino signe yamine signe liboso conclave signe yami balé oyo bomoni embargo oyo bomoni ba saisir ba bien yakanyama liste longue signe yami satu acharnement ya PPRD contre le président Moïse Katumbi Tchapoué, l'ambassadeur de valeurs positives, le père de la renaissance Yambo Kanabiso Congo Koufaki. Mais depuis 2007 a commis gouverneur a remonté l'économie Yambo Kanabiso. Signe yamine nakola Sabino en Afrique, ba président mingi ba dirigeant bazalaki na prison, bazalaki na exil, bazalaki wapi na ba procès. Mandela était en prison, il a dirigé. Laurent Gbagbo, il a dirigé. Abdoulaye Wade, il a dirigé. Alpha Condé, il a dirigé. Même la table ronde, mon père m'a dit. Lumumba était accompagné de son secrétaire, Joseph Désiré Mobutu. Alingako de la table ronde, Cléophas Massamba, Kamitatu. Je parle de Cléophas Massamba, Kamitatu. Il n'est pas allé dans la table ronde. Alors, il y a Mobutu Yoko. Mais Mobutu a allé à Bruxelles, mais a participé à la table ronde de Mobutu. Il a dirigé le Congo. Aujourd'hui, moi, Namboka, Moïse Katumbi Tchapoué, et commis procès, le long exil, a dirigé le Congo na Combo na Yesu. Yamona kupona kusuki sana sengi na bana mboka. Boya ma papa Etienne Tshisekedi le 31 juillet oyo. Ba musicien chrétien botika ofingisa Combo Nzambe, ba pesi binombo mbosa la journée de la paix. Mais na beni batwazo kufa. Celui qui se prétend dire président de la République, garant de la nation, les 30 jours le bakini pona mama beni. Et ça qui na beni. Bon mon Mobutu na guerre à 80 jours à Kendaki. Akita na beni à l'obité bah on peut savoir moins $1000 $2000 frère Patrice tika ko finisa Kombo Nzambe ozale kinanga tika ko finisa Kombo Nzambe tout ça pour la nini boké journée de la paix pour sangana pour bokazi papa Etienne Tshisekedi bato bakoya mbaye
Après l'arrivée, il y a le président Etienne Tshisekedi. Et vous assurez, arrivé, il y a le père de la renaissance de notre pays, Moïse Katumbi Tchapwe, ambassadeur de valeurs positives. Ndenge boko sela ke makambo akoyana ba sportif na maître les mabé moi na boli na matonge les maîtres de vos maîtres les mabé maître na pesi ombote moi na matonge Geda toujours grand judoka maître de mabé sensibiliser batou bon kita na bango pas président Moïse Katumbi il est pas au kita après kokita konku ya kokita président il y a IDPS le père de la démocratie B50 Mukongo Yamzoku. Il est incontournable, Papa Etienne Tshisekedi, Papa Yayo Yango. Le 31 soir qui dit Mboka wana Congo za biso nyonso. Le président Moïse Katumbi azo kita kisasa. Asa sur la garde corte, asa na ba sportif ba accompagner. Na moni le kinanga na Lyon. Les champions des champions. Medi Makembo. Il est pas accompagner le président Moïse Katumbi. Pour na Lyon, va mettre Bazali. Na Pessillion son botte. Mais il y a un maître. Lui, il est le champion des champions. Medi Makengo. Judoka Lisusu. À moi, na Dallas, Ngaza na Yolo Sidi, na Yolo Nord. A perfectionné judo Makasi. Bana Bamindele Bazole là-bas, comme au B là-bas. Ba colonne vertébrale et ça là-bas, mon passe. Ba tatami pamba pamba. Maître Medi Makengo, merci beaucoup. Après le 31, na août, président Moïse Katumbi Tchapwe, 4e président, il y a 4e république, Azoya, après un sportif. Maître Lemabé, et ça, Azabok Sami Sabango, na Paris, na Lyon, Medi Makengo, na Bandeko, na Union Sobajidoka, Awa, Nazana Lekinanga, Anaconda, les champions des champions. Azo Sami Saba sportif. Bako toro kitana kisasa monta bangisa mungunate au revoir Kabila au revoir les ministres na yakole Sabino 4 na dévoilé bino 4 signes il y a fin il y a régime il y a Kabila il y a liboso sa conclave il y a mi balé au bomoni ba américain ba décider ba kanga ba bien nyonso il y a malaki ba bandi na kanyama. Et ça signe, il y a fin, il y a régime nazi à Kabila. Il y a mis ça tout, acharnement, il y a perdu contre l'ambassadeur des valeurs positives. Il y a mis Nathalie Sibino en Afrique, il y a dirigeant, il y a prison, il y a exil, il y a condamné. C'était le porte-parole de la diaspora, il y a président Moïse Katumbi Tchapwe. Les moïsologues, Bishop Prophète Élysée, Tokuta Inambalasima, Narulobela Bino, image à l'appui. Ndenge batu ya PPRD Bamindele Babetela Moïse Katumbi Tchapwe Nakola Sabino village natal ya Mende Nakola Sabino Ankoro Oya Zolo Bake village natal ya papa soi-disant papa na ya Laurent Désiré Kabila Pena la Sabino l'unique village natal ultra moderne Kachobwe et ça na Zambie. Le président Moïse Katumbi c'est un Congolais. Kachobwe c'est son village natal. Kachobwe et ça na Katanga. Merci beaucoup, maître Lemabé, les maîtres de vos maîtres, Medi Makengo na Pesi Ombote. Tous les amis de Kabila à travers le monde, tous les amis plutôt de Moïse Katumbi. Kabila n'a pas d'amis. Tous les amis de Moïse Katumbi na Pesi Binombote. Ils trouvent la grande réunion. Prochainement, nous allons la tournée Cape Town, Durban, Pretoria. Peter Marisburg, Kotambola, Jobour Mobimba, Kosololanaba, les amis de Moïse Katumbi. Donc ça a une grande conférence awa. Na Jobour, pe na Durban, pe na Cape Town. Tout solo la dina bino, Léon a confirmé bino, je suis le porte-parole. Na diaspora, il y a président, il y a 4e république Moïse Katumbi Tchapwe. Les moïsologues. Il y a des gens qui se posent la question, comment tu es moïsologue? Moïsologue, c'est celui ou celle qui est spécialiste de la moïsologie. La science qui étudie l'esprit d'excellence, l'esprit de patriotisme et des œuvres spectaculaires de Moïse Katumbi. Comme dans le livre de Jean,
Bible le dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On ne peut jamais dissocier la parole de Dieu, on ne peut aussi jamais dissocier les moïsologues et les amis de Katumbi. Moïse Katumbi, c'est Azam Moutumogo. Les moïsologues et les amis de Moïse Katumbi, Toza Moutumogo, pour toujours soutenir notre président. Merci beaucoup, Napesi Binombote. Ndekolanga, Oya Simbi Kasai d'abord. Dieu donné Dikita. Na pesi ombote. Bandekos na pesi binombote. Medi Makengo. Tika konyokola. Bamindele na Lyon. Colonne vertébrale de ça la bango passe. Les mabé, les maîtres de vos maîtres. Panzi ezo sala. Tozo beta kuna pasi. Pour accompagner le président na août. Président Moïse Katumbi na Kinshasa. Azamona mboka mota okangi azate. Merci. À la prochaine. Bye.